au moins RDR bapesi na famille bapesi bana te mais bapesi na famille po bakunda dadi eza ya ANTPC te eza ya association moko te dans l'association ngana bomoko nana ANTPC na yoka benda simba mais bitumbe bimi ba o ba misi ba rumeur ba bieza pona 20 000 balles au maman Denise Nyakwero ayoti ya 20 000 te d'accord ya 15 000 ayepo imkato boy donc tozo bunda place nini o wane o simba poto lelaye asta munene ba posa bato ebele baya omoni to sebela ndamu oh on a déjà vu la base de 6 ali lo zokena ngo bomanga loko nyonge sanga mitata yo moko te uzinga ni pa pistolet loko ni sanga notice ba contre indication ezate oh ce que yo mela kabloka mabe yalo oui nazo zelo na carte landa ngai olukaki yango au 600 tanga ta posologie tu vois ya podium Alekisi non pakanga makataka ina soko na kabila mbaya kanga makanga ayo moko vraiment solution de Jésus amat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto fungola nga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde OK raison baka solution la soir tomate Napoléon au 600 bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazongaka mwana Maxi Bio Café et bongisi libala nanga rien à dire podium Napoléon pakaluya zo mwana tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali bana Guinée bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala twende X-Bass Marandura Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis un peu triste de vous présenter cette émission. Donc, parce que tout ça, matin, avec comme biso vraiment ils ont quitté kakezoya, donc ça fait très malheur. Ninga bazo kende, donc biso pour nous et aux appels c'est on était au père de mon quoi biso et après ce Camo Lopez, oyo toujours bundana pour que tout ya programme ya matin anaye, barigné tout ça ma par là. Camo Lopez on a essayé tout cas mon quoi biso pe soit Koufeli yaya naye, il s'agit donc de Vincent Chilize, notre confrère, il n'y a pas Koufeli yaya naye, il y a Dadi Dikama à part que la yana mais artiste et comédien à Congo wa c'est pas sabiso trop na ba théâtre naie na ba rôle naia jour ya ba vantard parce que tozaki kana deux batumi balé tozaki na munduri vantard et puis tozaki na Dadi Dikambala ba ramutama voix nga papa bio mais en tout cas il est accueilli donc totikali karabo to ebité na ko remplacer mais au moins sans plus tarder, je suis avec l'un de mes invités. On a invité toujours là où RSC Ngaraï que Toyambaye. Donc il s'agit de Massoak ou le nom est même Massoak en tout cas mais tout mes codes développés. Naïk au Karaï n'a lié à ce moment que interview on peut nous mettre vous trouver en normal parce que ils a tout cas on a tournage bon ça l'appelle Moussa mon biso peut malgré tout ça Moussa na biso mais on n'a pas le choix le boulot nous appelle. Bonjour Massoak. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Sincères condoléances. Merci pareillement à vous aussi, Camo Lopez. Donc. Merci beaucoup, c'est gentil. Maswa kwa wakaki sango ya ndiko na Dadi Dikambala, ça la kioboni.
Ouais, na oka passe makasi. Na oka passe et puis ngamuna eza base. Lena yoki yango na bia real kuta babomi de ambale bele. Fa na benga Vincent Toulouse. Na bengi Vincent, lena bengi Vincent zo ya mbatata ba 4 appel nde na yo benga date. Mwana ya liboso ya président Dadi di Kambala. Lena bengi date ya mbinga papa na olela mba mo do na comprendre ke et dikuma ya misho kita ngai na bimi wana nde na bengi bango boza na hôpital comme ça na ya ozwa bango poto ya résidence ote toza na Vincent na bige Vincent za en voiture en facilité oya nde na kemba mon résidence a côté pe ba mon centre ba te belé ba olela déjà ba petit donc mais c'est bio. Koufi pour une opération à opérer les qui n'ont bien mais ma soeur combien au moment a été que opération elle est vraiment menée dans c'est à ça vraiment na mboka tabi mandeur en mboka. Bon et loko et ça ne passe parce que malade est umele même les bandes mboka so OK ils sont déjà biloko et baby ezaka passer on est arasko makambo nzambe bakosala ope awa mais nzambe soki alobi okufate et ça bande ko belé baleka pe na baka opération bat ba na ah docteur ibisi na yenne ngaza boy apoli déjà mais tout nzamba ne bref bokoti pe basali pe bimi pe moto pas zongi normal azo vivre petit lelo babiso pe to za ba témoignage on se comprend mais etanga me bongo pour mbongo bafutaki mamo livre afutaki nyonso tout Dadi Kambala marqué on a nini vraiment maswa quoi mambo belé vraiment est-ce que vous jouez d'amis premier belé d'être okuta na vie première fois ça permet mu taper ça conseil na film moi Vincent Toulouse après ça conseil et singa petit na bando kanza les non jouer moi musala na abando s'attendre à hibisco je ngate il fallait se dire tazalawa fallait vider loin on comprend mais là to betina na soupe na ibsinga oyo na ndimete o komisinga fort mais félicitations legi na ma voix ngate musala yango yo zoka esprit na yo tiana musala yo ko mona ndengo ko bima puis ya za swazo lo bazolo bandeti kana ba aventure mais azolo bela yo et puis ya lo bagane na voix c'était vous comprenez donc vie nanga soit moninga na nzela ata likolo moto au telema pour tout un moment moi j'ai suna na carte avazo carne wana ata to déjà moi na nae ala pire petit nanga to vanda na bo benga vende nini oza pe na tsina pale na ya côté lo wana il pas ka lo bino journaliste asala rapé sur théâtre yande ni kotana de soli pe vide pe donc jour musuku to muto mo mankanga na kapela to keli ngolo boye ka ba fanatiko bazaka fonga na telema na kendo pesa embote bande ko mo bazaki wana ba bisi yo pena mutavai na batu yo mutupoza na posa na pona oya ko pesa embote to o solo lango kana nenga ki mukolo ndenge ezala kana ngope fanatique no mo boya za posa na yo o komi pe wana pesa embote na ki orgueil on se comprend yesko bando de konesko ye okazaki na sima yo kyango azwimba mo likambwango na loba elote agangela fi wana mabe nga loba nini mère agangela mwana mwasi wana tina chete datika c'est papa pour lobby papa le yabe nganga papa leki pour lobby on a yoki afandi donc ba souvenir est belé dans l'association ngana bomoko nana NTPC NTPC wana bomoko mais parlons un peu de la NTPC ba monanité Dadi Kambala à Beli pendant mon moment nous à Beli à NTPC et se présenter biso za na NTPC na compte groupe ya nouvelle vague de mama via dans so ba monana été wana ya mangam na bango mais bongo bona eta ave form à NTPC to musigate ponga na mone fo à NTPC to kutanaka
kutanaka tazunga ini pe normal ya Didi Kambala na vie to buto kutane ko na tournage ti ava ba opérer et je vie a vie uzo malade yo tourner ne tika njoto za mavuanga me fo musala baleke nona ndako bazoluke loko olia osani c'est un peu c'est mon anité mais du coup tu comment na maswako réunion zaki yasuka oyo bitumbe bimi ba o ba misi ba rumeur ba bieza pona 20 000 balles oh maman Denise Nyakwero ayoti ya 20 000 te ya 15 000 nga ya kite na ki réunion te tous les deux réunions à part réunion de bosso na mona na ima ba na zaete pas les kotinaka ya NTPC qu'est-ce qui se passe na matanga na préféré na vana matanga te esprit boya nga tamulande ba sensation etinda esprit boya na vana na pas les one koti entre ba artiste et comédien tout le monde bomoko à NTPC puis à maman à jour à le quoi je sais pas maman le Sanjola ah ouais en tout cas ouais les gars na habité na ka benda simba mais ma simba mais eux les gars na habité on a 20 000 balles pour la 15 000 balles mais au moins RR ba pesi na famille ba pesi bana te mais ba pesi na famille po bakunda dadi eza ya NTPC te eza ya association moko te on est créé biswana wana ko swa habité nga nazaki te na yebilo te non nazaki te nga tamula na ba sensation oyo elobaka liboso yango wana nangana ya na bongamaki pena na autre église après église na kebe mission na pesi ba annonce par rapport ya matanga ya vie na pesi ba annonce tout na RTG na briefi to longo wana to keki 24 to leki après na matanga. Qu'est-ce qui se passe dans l'artiste et comédien en tout cas ma fan na bino baole la tellement trop il y a monde baole là ba poser ba question même au Bruno bisinga mi ba to tuna ya da dia ku fi ndenge nini donc Bruno ye ba kutata ndenge o répondre ba parce que choc est tellement ma casse na ba fan na bino et tout le monde ba mort subite qu'est-ce qui se passe au juste il y a des morts subite te il y a des mais au moins tout monde de qu'on a biso chico pour lui là qui mort subite tout monde qui il y a Solange Mindondo, Vieux Mundoueri. Vieux Mundoueri pas une maladie. Nzambe a ebindé ni mutu na mutu akufela et puis il faut pas to bosana to ken attendre la fin. Donc mutu na mutu faut se repentir au luka Nzambe wana na ke bosolo. Et ça très important. Mole na loba boye batu musuba mona ntamaboke wana. Faut luka Nzambe na bosolo. Moi je sais pas, on a mis tout dans la question, est-ce que bon dit ma pasteur de la faute parce que ni Baloba, ni s'il vous plaît, ni il a été prophète chez soi. Abimi c'est prophétie mon a vu que ba comédien bon là nana. Moi quand on a blague et aujourd'hui et profession des autres qui ça parce qu'il y a des autres ba négliger peut-être prière à 5 bino benga bino boya bo prière. Ngelo na kolo bezani. Ya Nzambe ba boya raté. Déjà, on a négligé la prophétie. Mais sauf que ce qu'on prophétisait pour nous, parce que nous avons la place dans Sambelaka. Nous avons une yébisi bango. Tala balobi nanga boye. Na landi ba prière. Il y a prière à pasteur de la foi sala que nous avons un déplacement. So nous avons ça na ngana kende. Nous comprenons. Prophétie ba négligé ngote. Tous on a pas prophète à l'okuta, tous on a pas prophète à solo. Mais tant que prophétie il faut bolande la biso ko Congo dila na Congo il faut Congo dila est-ce que eza bo solo to eza inventé et enfin comme il y a solo ouais ngai elono lobakaka eza ke muto to ko kimela eza Nzambe parce que les pasteurs aloba e bongo suka lobeni il faut to kota ba prière donc eza ke tant que de bomoni ba acte mo zo salama oyo ebimaki na prophétie o kimela hapi donc faut qu'il na prière bon à chacun de nous mutu mutaza na religion na ye mutu mutaza na ndenga vivaka okoya to bando yebisa ndeko yo kende prière ko nalala kana yote nalamuka kana yote mahamosala kana yebite ngabina na evita na ngama kamwana
ya koyeba ba vie bato. Solidarité et comme plus qu'à ça beaucoup fait lien apparemment parce que biso sotozaki awa je ko pour la kufi maswa kuna yamba yo quand même donc on c'est même ba vidéo wana ezali to biya dadi dikamba to sauver malade des aki moki en tout cas je ne pense pas que bino ba comédien lingalo no lo ba ngona lo ba bino ba comédien moko tezan yuti $1 vidéo là ti $1 Maria yepe nzoto eza to salango bon moko ekenda otala ya dadi Aimons nous réellement vivant pe kenda otala ya dadi. C'est-à-dire surtout bi kena ba comédie bina watala ki. Omoni mais za mokano ya Nzambe. Nzambe nde mutu a décidé bon osana. Ngape na nga en plein boulot. Na en plein musala donc. Musala non vraiment trop te maswa kuto si ça kara rapidement affaire tingi. État na économie. Ouais ba même ki na hôpital. Ba même ki na hôpital. Yango minata episenga ba mimi na hôpital ba olandela na soin na ye et puis ngelo na epsaki bango faux spiritualité pe susu ça dit munga ngosala koto pe ba prière c'est très important. Voilà programme dadi dikambala ba réunion so bozo sala ezolo banini bo lo banini en vraiment solution de koyeba na lelo pour na lien place ba otolela et pour imkato boyi donc tozo bunda place nini wane osimba poto lelaye astar munene ba posa bato ebele baya moni nada lidobi na posa bato ebele baya nada to sa émission azo pesa ba bijou voilà merci nada poser aux finalement bato lisu. Là, nous sommes à la fin de notre émission. On était là avec ma soeur juste pour interviewer un peu. Excusez-moi, Marie-Jeanne a bien boire. Voilà, en tout cas, ce sont des comédiens, humour ici, il a raté malgré, on n'a pas si, bon, toi on a choisi, Dieu avait donné, il a repris, on n'a pas ce de choix. Là, nous étions avec Maswaku et Neko Kangaïko, on a lié à tournage, là où Bossa la gag na bango, donc naïe, nakouti, et puis on a interviewé juste un tout petit peu. Merci à tout le monde qui nous ont suivis, merci à celui qu'on appelle Ozengalina qui ne me laisse jamais, il est malade, mais au moins, bonne guérison à toi bébé, courage. Merci à Franck Stemaï Dissouka, merci à Château Randi, merci à celui qu'on appelle Maïe les Sadiki, merci à Base, notre base tout et Afrique Info. Merci à José Moulumba, mes respects mon vieux depuis London. José Moulumba, Pire Longadi, ya Willy Mouchen, le seul code mondial. Merci à José Nondomi l'Esprit, Jean-Willy Londres, je ne peux pas t'oublier. Merci. Ici, la porte-vous bien, on se revoit à la prochaine édition. Oh, on a déjà vu la base, c'est aussi. Ah, il a aussi un gros donc nous avons un mitata yomo. Vous avez pas de pistolet. Nous avons une notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me la bloque à ma bête. Yaloui. Nous sommes selon la carte. Landangai. Au Lukaki Yango. Au 600. T'as vu ta posologie. Tu vois, il y a podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on a attaqué la seconde cabine, mais il y a quand on a attaqué. Et il y a mon cop vraiment. Ah, solution de Jésus Amat. Solution Yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ils ont sala makambo et belé dans nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo Kokate. Ton nom, Talo Koutou. Maxi Bio Café. Nazonga Kamwana. Maxi Bio Café. Et Bongisi Balananga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya Zomi Mwana. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali
bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba. Site à ce moko Afrique Info avec Frank Semai Yandankala Twende X-Bass Marandura Frank Semai.